Panayo, Pananga, Monisanga Loboko na yo. Naipanayo, Monsanto yo, Monisanga Loboko na Zambalolo yo, Azo Sale, Azo Sale, Zamakaba Sangolue, Azo Sale, Azo Sale, Salilanga Yesu. Mama, if Ipa. Love is crazy, love is funny. Ngai komo na ngai papa Franco na bumeli na maladi ya miso kufaki ngai panda 8 ans. Na tamboli ba l'hôpital ya ndenge na capitale ya Kisasa oyo biso nyesto yebi hôpital ya minene solution moko ezomaki te bakumbi ngai voir même te na ba église ya ndenge solution ezate kobima na ngai libanda il faut bakumba ngai donc ko samu to asimba ngai moyen na bouger ezate boyebi pasi ya miso na yango ndeko na ngai azaka na Hollande yende mutu atindaki ngai na clinique ya Misunga eko koma na kati na clinique ya Misunga lokola azwaki Misunga na sango ke kuna nzambe aza komonisama loboko na nzambe eza kuna nde na yaki okoma na Misunga bango moko pe bakolo Misunga babondelaka nzambe makasi lisusu pe na baminganga nyonso bazali kati na esika oyo nde baye kosimba ngai na baopération nde joie ye kokota kati na ngai parce que na ye komona lumière ebimeli na bino moyebi 8 ans c'est beaucoup na moto omonaka te oye kozwa lisusu misu ya sika kati na l'hôpital na clinique ya Misunga vraiment yango naza ko remercier le bon Dieu nzambe oyo asalaka kati na biso banzo nde mpona ngai amonisami kati na ngai bandeko natondi botondi mpe naza kokumisa pe ko remercier ye papa Kanga na nyokomaki na maladi oyo babengi AVC na kweyaki makasi na maladi wana nazali komiyeba te kosala makambo nyonso to esika na vandi bameminga ti l'hôpital ya Misunga na hôpital wana esika ngai nakie kozwa libiki na quartier babengaki ngai koka ke na kotambola susu te babeki bapesaki ngai na tiko kobwaka yango velo na tiko kotambola nango te babeki siko na bwaka na komo kotambola nzoto makasi nyonso to malamu grâce na hôpital ya Misunga na badocteur ya Misunga en tout cas bato wana basambelaka ya solo hôpital ya Misunga eza hôpital moko ya bana banzambe na papa Kanga soki Misunga te nde témoignage oyo nde nakokosala ngo te ndese nakufa kala nakomisi nzambe azala na bango mpe apesa bango makasi bakela mosika mpo na hôpital tozali mpe na homme de veya mpo na baparent oyo bazali néglige awa na RDC wifi ofele déjeuner ofele courant kutu ekatanaka jamais bokovivre kaka lokola na poto na Misunga santé na yo d'abord. Naipa na yo papa nanga monisanga loboko na yo naipa na yo Monsanto yo monisanga loboko na yo Zambalolo yo Azo Sale Zambalolo Azo Sale Naipa na yo papa nanga monisanga loboko na yo naipa na yo Monsanto yo monisanga loboko na Zambalolo yo Azo Sale Zamakaba Sangolue Azo Sale Salilanga Yesu Salilanga Yesu
Yesu Papa na likina témoigner nzambe Napena tato na bonsambe na yo Yoka bosenga na nga nzambaka basaye Yoka shije na ngaye nzambaka Na ye na bapasi nga osabo nzambe na yo Na ye na kozanga na nga osabo nzambe na yo Salela nga Yesu Yesu Salela nga Yesu Yesu Salela nga Yesu Yesu Salela nga Yesu Yesu Undela nga Yesu Undela nga Yesu Yesu Undela nga Yesu Yesu Undela nga Yesu Bisenga senga senga Kale bibi ya pesanga kabela nga bisenga senga Yesu mokoni niye Batu bakolia pe na sima na ngai Yesu mokoni niye Batu bakolata pe na sima na ngai Yesu mokoni niye Batu bakovanda pe na sima na ngai Kale bibi ya bisenga senga senga Lokota nga Yesu Yesu Lokotanga Yesu, Yesu Lokotanga Yesu, Kotikanga ite Lokotanga yoyo Dombolanga Yesu, Yesu Dombolanga Yesu, Yesu Dombolanga yoyo Sama fako Le sama fako Watitishina nsambi watenzelela Watitishina nsambi watenzelela Yeso yeso Lesa mukatanga lisa Lesa mukatanga lisa Lesa mukatanga ye Lesa mukatanga lesa Hallelujah Chirobo Chirobo Soki na soyemba Wopekisanga te Oyebite bisika nsaba lokotanga Unayemba buye Soki na koma kosambela sambela Wopekisanga te Oyebite bisika nsaba swanga Unasambela buye Soki na koma kobina bina Wopekisanga te Oyebite makambo nsaba salelanga Unabina buye Sambe na sobinela Azansamba busolo Oyo na sako yembela Yende samba libela Sambe na so yembela Azansamba busolo Oyo na sako teya Yende samba libela Lelelelelele Nalingi mobaloyo Mobaloyo Nalingi mobaloyo Yesu Azanzambe Ayoki bosenga na nga Zambaka basa ye Ayoki sije na nga ye Zambandonda ye Nazalaka lokate Apesinga lopango Natambolaka makolo Lelo na komi na motuka nga yoyoyo Nazalaka kobala te Lelo apesinga libala Apambolinga Yesu Yesu Apambolinga Yesu 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 apambolinga Chilobo Yesu alokotinga Pesitino Azanzambe Nalingo beta mololo bisika ezaliyo Beta mololo Wamba fils du prophète Bana royaume de Dieu
bana centre de réveil bouger obinaka wapie mpona pambola yo ingénieur Guy. On est ensemble na yesu elongo tozomana mabe ya nzambe eza wapi soki nzambe azopambola yo. lingana loba kelekele nayepa na yo papa nanga monisanga loboko na yo nayepa na yo mosantu yo monisanga loboko na yo nzamba lolo yo azosale nzamba lolo azosale nayipa na yo papa nanga monisanga loboko na yo nayipa na yo mosantu yo monisanga loboko na nzamba lolo yo azosale sambaka basangolue azosale salilanga yesu salilanga yesu Alléluia. Yesu azana pamoja. Kombamba na Yesu. Kombamba. Chirubu. Yesu na lingina tatola Yesu. Papa na lingina témoigner sangalo. Kapena tatola bonsambe na yo sabato. Yoka bosenga nanga sambaka basaye. Yoka shishe nanga ye sambalo. Nayena bapasi nanga osabo zambe na yo yango topesi yo merci na motema pasi na mai ya miso tolobi zwa lokomo parce que ntango desidaka nkolo moto akoki koempeshe décision na yo ekokisama azali te zala na biso pendant ce moment na kombo na yesu nde tobondeli mpe tolobi amen. Gloire au Seigneur, Tofani, visite joie bibiso. Donc il doit ça 10, 15, 20 minutes. Il y a moins d'exhortation fait du bon délire avant que tu achemines le programme pour que tout que de boutique à Zoto, il y a mon way, na monnaie à Souka. Oui, ils ont ramené pour la biso, bah tout ça vivant, pour y azoyer, bah les sous le côté. Azo kabisote. Bible lobi l'Ecclésiaste, motosoki akufi akei, mémoire na eza effacée. Parce que souvenir les nions surtout, ils avaient oublié. Yango tolingi tongo lelo na nzela maloba oyo interpellé pe biso, moko na biso akwa kozwa position par rapport à lolenge na biso tozo bika awa na se ya mabele. Parce que en tant que bikela ya nzambe esengeli na biso de temps en temps tosalaka totunaka miso na biso na ngambo ya mokeli na biso po eza na oyo akela biso ntango okolo akeli moto liboso ada na eve na jardin d'Eden susi na ye ya liboso ezalaki ete ye azala référence ya moto de temps en temps moto so akutani na problème atalela ye de temps en temps soki moto aza na bamituna aya koluka biyano eba na ye yango ntina ntongo lelo tolingi torapele un peu maloba ya nzambe mpona kolebisa biso ntongo lelo naza na Ecclésiaste chapitre 8
verset 8. Ecclésiaste 8, verset 8, Bible jeune sabiso que moto aza mokonzi apema na été l'homme ne pas le maître de son souffle. La on a une rappelé au tongo lelo tata mama pema bomo oyo za nango tongo lelo oza maître et to maîtresse na yango te. Pema oyo toza nango tongo lelo ezo dépendre na yo te, ezo dépendre na nkolo mokeli oyo apesi biso pema wana. Yango wana gérer la biso te esengeli na biso to bato bakozala tout autour ya cercueil na biso. Bato bakoya kocompatir elongo na libota oyo bakozala na pasi. Mais nazalaka na habitude ntango nyonso akoyebisa bato bandeko mingi oyo bazalaka na nzinga na ngai ke bomoi na biso ya solo ebandaka ntango tokufi. Parce que na se na mabele awa toza na ntango moke mpenza ya ntango molai eza bomoi oyo tozalaka nango apres liwa na biso. Yango ntongo lelo motuna tokoki komituna ndeko mwasi ndeko mobali nyonso ya maréchal Mobutu l'intouchable bandako na baprovince nyonso mituka ya lolenge nyonso bomoi nyonso ya malamu oyo tokoki kozala nango na mose na mabele awa maréchal Mobutu azalaki nango. Me mokolo akufi mwende ezalaki ntango ayebisika bato nyonso fo babinela ye bakumisa ye. Papa mama lokumu ebongi kaka na nzambe oyo akela biso. Nyonso tokoluka pa ya bato basala biso bakumisa biso. Prezo soki yo te nde biso toza te ya un jour pema na yo ekokima kati na yo okolala tokobenga wa mowei pauvre ata soki ozalaki na bambongo bandako. Yango wana ole totya makasi na biso nyonso na koluka mbongo na kosala oyo tokoki kosala esengeli na biso totya mpe makasi na biso ya koluka nzambe ya kozala na relation malamu na nzambe. Bible elobi na Galates chapitre 6 pendant que oza na makasi oza na possibilité ya kosala bolamu sala bolamu sala bato bolamu parce que ndako okobetela tolo ekotikala. Ndako ozovanda wana ata soki osombi yango na mbongo na moto aliposo avandaka na ndako wana oyebi ete akenda deja. Ndako ozovanda wana ozobetela lolendo to mituka to nini moto aliposo atambola nango azala nango oyebi ete akenda. De même que moto wana akenda, de même que biso mpe tokokende. Yango esengeli na biso tobongisa lolenge na nga nabangaka ntango nyonso nakanisa nalobaka nabangaka nakufa sans Yesu na bomoi na nga. Soki nakufi sans Yesu en tout cas eza liwa ya mabe oyo kotokoki kokutana nango na kati ya bomoi na ye. Yango wana ileta yo moto yango wana lu Yesu te c'est l'occasion bongisa vie ntinga na biso eza par rapport ya possibilité oyo oza nango, eza par rapport ya bamoyen oyo oza nango. Yo omoni bato bazosala ntinga na yo. La preuve soki obeli mpena makasi okoti hôpital Bible ezoyebisa biso ke mokolo moko ekoya na se na mabele awa oyo kufa ekolonga. La mort sera vaincue. Et moto moko kaka oyo aza na pouvoir ya kolonga liwa eza Yesu Masiya. Ya wana soki tolingi na bomoi na biso tolonga kufa. Ata soki tolali boye lokola papa ndenge alali ezala mpo na biso oyo Bible elobi eza te pongi. Moto nyonso alali alamukaka kaka. Ndima Yesu na bomoi na yo. Soki oza mwana Nzambe tala etamboli na yo. Ntango toyambi Yesu esengeli na biso tobongisa mpe etamboli na biso. Tozala malamu. Bible elobi na 1 Jean ndenge nini tokoloba te tolingaka Nzambe soki ndeko nango aza pembeni na ngai nazolinga ye te. Zala malamu na ndeko aza pembeni na yo linga bandeko tout autour. Lokola Acte chapitre 6 elobi pendant que oza na occasion kosala bato bolamu sala bolamu. Pendant que oza na possibilité kokabela moto eloko kabela moto eloko. Bible elobi moto azopesa bapola azobebisa Nzambe. Nzambe na biso aza oyo
oyo afutaka nyongo nyonso atikalaka na nyongo ya moto te. Amen. Yango ndenge biso ntongo lelo sunga mobola sunga moto aza na pasi eza lokolo ozodebisa nzambe akofuta. Na 1 Thessaloniciens chapitre 4 verset 14 na verset 18 apôtre Paul azobisa biso que na ntango asuka na mikolo asuka liseko ekozala bato nyonso bayamba Yesu na bomoi na bango, bato nyonso bandimela Yesu lokola mokonzi mpe mobikisi na bango mpe bakota na kati ya kunda mokolo wana kelelo ekobeta, trompete ekobeta mpe bango bakolamuka po ete bakutana na nkolo bakota na esengo ya libela na libela. Yango nalobi bongo ya solo eza oyo tobandaka ntango tokufi. Pendant oza na sia mabele ndimela nkolo Yesu. Pendant oza na sia mabele oza mokristu bongisa etamboli na yo. Parce que ntango okufa eyaka elobaka te. Tomoni bato ebele tolalaki na bango malamu. Toke kolala na bango alobi na ntongo biso tolamuki ye alamuki te. Bible elobi oza maître ya souffle na yo te. Il est temps que tobongisa relation na biso na mokeli na biso tozala malamu na ye. Nasukisi na témoignage oyo. Na 2014 nasali vision namoni baye kozwanga moto moko alati pembe aye kozwanga ya kei na ngai ayebisi nga lelo nazolakisa makambo oyo tikala koyeba te na bomoi na yo. Namoni bameninga na bisika mibale, 2 endroits. Place ya liboso bameninga ezalaki lokola désert, espace moko ya monene. Epi na katikati ya espace wana libulu moko monene ezalaki moto wana telemisinga penepene ya libulu nga moyen na l'action eza te. À l'époque, le hotel pour perdre grand frère na azaki pasteur, azaki l'église na Brazzaville, abelaki ntango molai akufaki na tunie na yebisi kasi grand frère na nga uti kokufa lakisa nga natala ye soki aza awa nde abaluki atali ngai yebisi ngai grand frère no awa akoya koluka nini ye aza awa te. C'est ce jour-là que j'ai su que mon frère azalaki pena mosala nzambe abandeki kobondela nzambe. Oyebi ntango wana mosala nzambe na libota bato mpenza bazwaka ye na valeur te bandimaka mpenza te. Otali oyo tobandeki kolia nde bafufu elala awa oyo tobandeki kowela nde biloko oyo tobandeki kobunda na ye. Ntango akoyi mosala nzambe tozomeme mpenza na motema te lokola mosala nzambe. Mais nkolo mokolo wana yebisi nga ton frère n'est pas ici, c'est mon serviteur awa oya oluka nini. Na insistaki nkolo alakisa nga moto oyo nga nayebi aza na kati ya bisika pasi. Ayebisi nga lokola insiste na kotangela kaka kombo moko oyo oyebi. C'est alors na kati ya vision batangeli nga kombo ya Sarah Fayama. Famille Fayama tobanda kosalela na bango nzambe. À l'époque, dans le ministère à Dewey, tous les gens mais moi, nous batangeli nga kombo na ye, abotama en Afrique ici, azabuya na tikala koyeba ete. Aboti nde na yebaki. Batangeli nga Sarah Fayama. Na tuni kolo asali nini, kolo esinga sa na manque ya bête. Tala na fond na ye, na tali na fond na moni 666 na mbutu na ye. Ne kolo esinga abi mwana azaki na mission na sia mabele awa. Akokisi mission na ye yango moni aye na bisika oyo esengeli. Kola longoli nga bisika na meminga na bisika mibale. Bisika mibale ezalaki mpe ka espace moko ya bongo ya monene etandi ya monene. Mais bisika ya mibale ya meminga eza bisika oyo lumière ezalaki na tikala jamais komona ata na film lumière ya modèle wana. Ezalaki étendu moko tellement éclairé et ce que j'avais remarqué batu ebele bazaki na bisika na bango nyonso balataki barobe ya pembe. Et puis namonaki bango baosala mosala bazokanda bamesa batable à manger mais ya milai mpenza bazotya banapi ya kitoko likolo bazotya babouquet de fleurs moko ya propre ndenge bato soki toprépare fete nde toprépare la place namoni bato bongo tozotambola na nkolo na katikati ya barange azoexplike azoyebisaka makambo ebele. Ayebisi ngai mon fils omoni bisika na koyamba libota na nga église na nga na livre Apocalypse Bible ezolobela noce de l'agneau. Bisika okolo akoyamba église lokola mwasi na ye po afete na bango elongo. Kolo ayebisi nga fete wana ekosala babisika oyo. C'était l'endroit le plus beau oyo toko jamais koimaginer.
Tozo tambola, bazo ranger, bazo chabanap, bouquet de fleurs, il y a propre. Ce que j'avais remarqué, c'est que bato nyoso basaki la bisika bande kosala kosala. Yemo kaka nda bande kotambola zo expliquer nga. Deuxième chose na remarqué qui soki na lobina fixé bato wana le longi pona tala bango, nazo ko komona longi na bango bien parce que lumière et bande ko bande longi na bango. Troisième des choses, na meki kotala poso ya nzoto na bango pona eba baza bato mwindu to baza mindele. Nazo koka ko distinguer te nazo mona pena parce que robe kitaki bango tina se na makolo. Nazo mona ka misapi na bango makolo, pe misapi na bango maboko parce que robe so ki bango ti na niveau limite ya pompe de main. Nazo mona maboko na bango, nazo mona makolo na bango, elongi nazo mona te lumière ezaki tellement makasi. Poso ya nzoto na bango pe na bande ko mona te. Tozo tambola ko la zo expliquer nga bi quand tu rentreras fermer tes frères, na ko ya metonga na nga bisika ko. À un moment, tu as expliqué que tu as béni moto na loboko. Moto wa yemba bulibosoni a telemi a tien moto na sekolo a ebisingai lui c'est David. Na saki tellement de symbologie. Oh, il est David. Une autre chose na remarqué que ça qui batu nyonso bisika na basaki ba jeune. Na tali David na moni c'était un jeune homme. Il était tellement beau. Bazo répondre kolo mais elongezeka na se na signe à répondre. Natoulier, ayo David, yo tokuma psom. Azo répondre naka na mutu, azo tchanga kakabo. Après qu'on a essayé, on a fait ça, tu as avancé, qu'on a expliqué le déroulement et a fait au salama. Na mon appel ni mutu mususu. Ayebisina kalu sa ministre mutu. Qu'on a présenté ngai. Mutu ana qu'on a présenté David, a présenté Moïse, a présenté Élie, a présenté Jean. Là, présenté à Bango. Mais chaque fois, le Seigneur me rappelait, quand tu rentreras à fermer tes frères, quand la yoté, ici, quand on a mon aki à malam, et bon, il s'est mis pour la bâton nyonso, on va y yesu na bombo ina bango lokola mokonzi pe mobikisi. Soko yamba kolo lokola mokonzi pe mobikisi, ici, quand on est bon, il s'est mis pour na yo. Yango kola lokaki na keko bongisa bisika pour na bilo. Effectivement, le Seigneur est en train de préparer l'endroit pour la biso bananae. Mais yo moto yamba kolo yesute. Na bonde liyo. Kondi mate kolo mana se ya mabele kolo. Santo yamba yesu na bomo ina yo. Na okinde komoka lobi alobi. Ngambo na ngana ne beti te moyena koma kosambeleza te. C'est mon frère ngongeza la to koyoka ngere ngere ezobeta non. C'est le moment ngonga eza mongongo nanga. Lokola na television lelo liboso no pona koye biso eza ngonga oyo kola zo beta na motema na Bible lobi na telemi na motema no na zo beta soko fomoli porte na koti pe na fandi ngana tata nanga na bomo ina yo ndeko nanga na bonde lo tongo lelo simba maloba oyo tambola nango boya koluma na se na mabele oyo sans Yesu na bomo ina yo Michael Jackson akenda na moni joueur ya Liverpool auto kufa mikolo na accident Diogo Jota a sali accident ou te kobala 3-4 jours passés a sali accident kufi a tiki ba millions de dollars na compte na ye équipe de ya Liverpool balobi lokola tiki mwasi na bana 2 ans oyo elandi bazwi salaire nyonso ya 2 ans bafuti libota na ye mais kosombaka jamais pema na moto amen kokaisa te ke mbongo no wana oza nango mokolo liwe koye ekobatela o kokaisa te ndako somba motoka lolenge ozali mosala oza nango mokolo kufa ekobeta na porte ya ndako na yo ekobatela yo moto aza kaka na kapasité ya kopimiso na se ya nguya ya kufa eza Yesu Masiya amen yamba etongwa lelo dima kotambola na ye na bongo ina po ete obima na se ya pouvoir ya liwa amen kola pambola biso tokitisi mitu na biso na se tobondeli Bible lobi moto moko te akoki kotambola pe amitambwisa ye moko. C'est-à-dire que ça na makasi ya komitambola tozobondela nzambe ozoyebisa nzambe nayebi te yangai kozala mokolo nini mais ntongo lelo nabondeli yo papa pesanga makasi natambola na yo eloko moko te elongolanga na présence na yo moto moko te asalaki nazala mosika na yo bandi obondela na kombo na Yesu alleluya bondela ye kolinga kokende te na olonga na mabele oyo sanke ozala na nzambe sanke osimba ye sanke otambola na ekolo
tobondeli ntongo lelo na kombo na Yesu. Mon santo papa nanga ndako te motuka te mbongo te esalaki na bosa na yo lokola David alobaki kolo kopesa ngai ebele te sino te mokolo moko na koloba nzambe azalaka te papa biloko ya mokili ekolisa ngai yo te biloko ya mokili elongola nga pelepele na yo te papa nabondeli yo ntongo lelo opesanga makasi nalingi natambola lisusu na yo ya solo mikolo nyonso eza koleka nkolo na bafaiblesse na biso na baincapacité na biso tozosala makambo ezosepelisa yo te mais papa nabondeli yo kotikanga ata mokolo moko te nabondeli yo papa nazala mosika te nayebi te mokolo liwe ekozwanga nayebi mpe te bisika oliwe ekozwanga mais papa sala nga ngolo ekuta nga na se ya makolo na yo ekuta libota na nga na se ya makolo na yo ekuta bana na nga na se ya makolo na yo ekuta mwasi mpe mobali na nga na se ya makolo na yo po ete ntango okozonga nazala elongo na yo mpo na esengo ya libela na libela Seigneur Jésus yoka libondeli ya bana no Jésus tobondeli mpo na bana ya papa azalaka nzambe ya bana bitike azalaka nzambe ya baveuve mpe ya baorphelin ozoyebisa nzambe papa akei kozala limite ozoyebisa nzambe akanisela bango ye atikali tata mpo na bango azala tata mpo na bango azala mosungi na bango azala mobateli na bango na nkombo na Yesu tobondeli au nom puissant de Jésus alléluia kolo nabondeli mpo na libota papa kolokanisa mama kolokanisa bana kolokanisa bandeko nyonso papa na nga oza nzambe oyo atikaka bato te kolo biso tokoki kodeside tosunga tokoki kodeside totandisa bango tokoki kodeside toliesa bango tosombela bango bilamba topesa bango bisika kofanda tosala bango bolamu mais il y a un moment oyo bakoya koluka lisungi na biso tokozanga oza nzambe ozangaka te mpo oza na bakapasité ilimité zala tata na bango zala nzambe na bango zala mosungi na kokoso telema mpona kosunga bango ntango nyonso bakozala na mituna mosantu alola yanola bango na nkombo na Yesu ntango nyonso bakoloba oyo biso tosuki yo telema lokola moto asukaka te na bomoi na bango sala bango bolamu pesa bango esengo oyo bato bakoki kopesa bango te pesa bango esengo oyo mokili ekoki kopesa bango te ya solo papa akei me mokolo moko baloba oyo papa na biso alola azali azotika biso te azotambola elongo na bango papa batela bango bomba bango papa ntongo lelo na bombi bango na se ya loboko na yo influence moko te ya ténèbre eya kobebisa bomba nanga baréclamation nyonso ya libota ya tata to ya mama to mpe ya bato ya quartier na rendre yango nul et sans effet au nom puissant de Jésus ntongo lelo na tomboli loboko lokola mosali no mpe na déclaré bakolongwa na mabele oyo ti mikolo oyo kata na bomoi na bango ekokokisama na nkombo na Yesu moto akoprécipite mort na bango aza te moto akokata bomoi na bango na nzela aza te po ete yo nde mokeli na bango batela bango bomba bango sala bango na ntango libota ezolela papa yo nde consolateur ya mitema oyo etungisama kolo pangusama ya miso na bango kolo console bango ekomami na liloba noke consolateur ya malamu nde eza yo console libota console mpe bandeko nyonso wana tokobongama nkolo mpona kokende kotika mowei na ndako na ye ya suka papa tobondeli otambola na biso papa tobondeli okamba biso tolongoli nyonso to eza imprévu na nzela na biso na nkombo na Yesu Kristo papa na nga accident moko te ekomona biso tokokende na kimia mpe tokozonga na kimia po ete psaume 121 elobi ete oza nzambe oyo akendaka na bato na ale mpe azongaka na bango na reto kende na biso na kimia zonga na biso na kimia programme nyonso eza prévu eleka na kimia pour la gloire de ton nom nous avons ainsi prié merci Seigneur Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Que le Seigneur nous bénisse. Merci, pasteur. Pour la suite de la cérémonie de Bisso, après le Banzambe, à mon salut, à mon salut,
tokoleka en étape ya biographie ya Mowei. Après biographie ya Mowei, toko benga Baptiste babongisaki mpe liloba moko ya kolobela biso. Sima ya Baptiste toko benga na motu nyonso oyo abongisaki gerbe de fleur mpona koya déposer. Akoki déjà koleka même s'annoncer pour tomeka mpe koclasser bango. Et sima ya gerbe de fleur tokobenga famille abongisi mpe moko ya circonstance oyo akoki koya kolobela biso. Et sima nango nde tokobenga so mosali ya Nzambe mpo aya koclôturer cérémonie na biso e atika nzela oyo tokokende kotika Mowei na maboko na Nzambe. Ainsi dit leki na biographie ya Mowei, toza awa mpona kolela ndeko na biso Kaputu Mungamba Roger. Ndeko na biso Kaputu Mungamba Roger abotami le 22 février 1968, akufi atiki biso le 22 juin 2025. Nzoto etungisaki bato ya mokili basali oyo bakoki kosala, Nzambe na bonzambe na ye adeside aseke atika biso. Yango mosala Nzambe akuti koyebisa biso lokumu ezongaka epai na ye. Ndeko na biso Roger oyo mpe tobandaki kobenga mingi tonton Abraham atiki bana 6, 4 garçons na 3 filles. Lokwa mosala Nzambe akuti koloba awa tocha bana wana mabondeli, Nzambe oyo bazali père des orphelins akamba bango ye moko azala tata na bango. Donc eza oyo tokoki koloba par rapport ya ndeko na biso Roger. Après oyo tokoki kobenga représentant ya Baptiste oyo abongisaki moko mpona ensemble. Ceux qui sont prêts, ils peuvent venir prendre le micro pour appeler sa message. Jikankamika bwako pamoja chikumbala bwala ndala kuturibindi ndimika bya bindu ile mumenje katamukani ndila bundota kama ni ndikutanga sana kabuto Abraham baba kuwa chani le Rwanda yakuya kuwa chani kwa kile Zambi wani kapuwa jate yakudina mwati ndindi kwa munda muti wa muda mukina bindu ndindi mundu mwana kapaka tawakala mutu ya Adama Yesu baba kakashika kwa mtani batu na bimumbaya sangla bimumbaya tatwaba iwi jaka pumba pinga jaka papa baba moya ye rock bodo baba sasa kila kwa kwenza kwebe. Merci beaucoup. Le roi de l'Obi, on remet cette gerbe de fer, on peut les cas déjà, on va s'enregistrer. Pour témoigner pour la papa Roger. Ya Roger aza mwana tata mwasi na nga. Kama auta mbumbashi akoma kepa na biso. Koma na ta moko papa na biso abelaka. Esengi hôpital urgence ya Makila. Makila ezalaki tete mpona kozongisa ye. Ya Roger aye kozwa Makila na ye. Apesaka bazongisi papa na biso. Vraiment esungaka makasi asovaka vie ya papa na biso. Vraiment bolamu wana asalaka na kokosana te kotémoigne yango na kati ya bato yango wana kaka nazalaki nango. Merci maman, tobeti maboko. Vous avez un témoignage, le cas où il y a beaucoup ça. Vous avez un témoignage. Le témoignage était belé. Papa Roger, Abadabo Sexiabiso, Papa Roger Zaki Mouté mort.
Papa Roger, Azaki Moutoua Batou. Va témoigner des délais. Merci, papa. Merci. Ngai ndeko Fredi. Tout à l'akimigina ndeko biso kombo ya Roger mingi koutilisaka te Abraham, papa Abraham na compte ya mosala ya baprestation. Age na ye biso toyei koyeba ngo asikoyo. Papa Abraham toyebaki aza mokolo mais soki azosangana na baleki okoyeba te ke bao aza baleki na ye akomi kitisa te na niveau ya motu oyo asuka abeti masolo toseki e baplace biso na mosala ye toloba neti abandaki kopreste te ye abandaki nde kolakisa biso mosala toloba aye alobi te oyo asali bien te oyo tosala na oyo. Alors témoignage naza nango ya makasi nabetelaki baninga nalobaki na koyebisa ngo bato te mais lokola namoni public eye nanu te na yango nalobi napesa ngo c'est en fait tozalaki na prestation mo efale tosala epai ya partenaire wana apesaki biso mbongo moke mpenza fale tosalela ye mosala na français tosalela ye na lingala na kikongo na chiluba mpe na swahili mbongo ya kofuta bato na balango ezalaki kosala baspot audio mbongo ya kofuta bato nyonso ezalaki te nabengi papa Abraham na litala situation toza na mwawa abi Fredi komona komitungisa mingi te comme misusu peut-être bayebi te papa Roger Abraham alobaka couramment swahili oloba na kojouer bien différent alobaka couramment swahili ajouaka na swahili alobaka couramment lingala ajouaka na lingala alobaka couramment français ajouaka na français alobaka couramment chiluba ajouaka mpe na chiluba. Alors tozali na mwa handicap kote ya kikongo abi komona problème te tokoki koluka moto moko oyo alobaka kikongo bien akoki kokotenga sur place mosala ngo ye tobengisa bato ebele na balango wana tokoki kokutana kaka ata bato mibale ya kikongo na ngai na moto mosusu tokoki kolakisa toyokanaka nga na ye peut-être na kotia mwa parenthèse papa Abraham ndenge biso tolanda koloba azalaki toujours prêt pour la révolution ndenge tolanda koloba na ntango ya kala soki koza na prestation lobi obengi ye lelo ozala sur ki akoya eza teke azalaki na banzela mosusu te il était capable ya koréharmoniser emploi du temps na ye mpona ya papa Abraham alobi freki totia yango dimanche comme bato bazalaka dégage tozwa journée mobimba ezalaki ye Abraham ngai ndeko mosusu ya kikongo na de technicien nde tokomaka mokolo mobimba te na pokwa tobandaki dimanche wana na ntongo te na pokwa tosali mosala wana oyo bato ebele pale basala tosali yango biso soki 4 wana tosilisi mosala elimi impeccable mpe tozwi ndambo ya moke oyo bapesaki tokaboli yango donc toganyaki marché wana suite ya assurance na ye ni tete lui mosala wana nde tosalaki te do yango nalobi ke azalaki komikotisa na badifficulté nyonso ezalaki kose présente ye azalaki toujours kopesa solution témoignage wana ntango toologa likambo ya papa Abraham image wana nde moto ezoyelanga moto oyo asesakrifie atiki libota atiki kokende eglise atiki nyonso aye mpona tosala eloko moko mpona toconserve partenaire moko wana témoignage ya dévouement wana eza image ya liboso nga na ogarde chaque fois kena na koyoka kombo na ye voilà un peu lelo biso bakristo tolobaka oyo nyonso ekomeli biso eza makokisi ya nzambe topesaka nzambe mozwi tokanisi ete nzambe alobaki ngonga na ye koti voilà un peu témoignage na ya ntongo. Merci beaucoup, merci papa. Tubeti maboko, tubeti maboko, tuzinde kwa suka pour la témoignage. Mbote la biso, mbote lisusu. Je pense que ndenge toza awa liboso ya corps kala zobenga grand homme. Peut-être
batebele baorganiser yango te. Là, naza déjà na ba quarantaine, mais nazalaki nano jeune, trop jeune, na baekole tolandi moto oyo bato oyo adexe biso tozali na baekole soki oyoki ke lituma oyoki ya ekole fo ezala vraiment animé. Tobandaki vraiment kolala na programme, tout ça, c'était vraiment merveilleux. Mais comme étant moko boye, tokomi na omopusana na élève après omopusana oyebana akoti na quartier moko na Kwembe so bateyeba bafana mpe na Kwembe bavoisin tokosolola sans ke toyebana boye me tozosolola biso comme nga mpe artiste tozosolo yaka ikoni. L'expérience professionnelle, tout ça qui n'a eu, c'est-à-dire que là, un homme a joué à la télévision, la scène, par-ci, par-là, mais une fois, à Bénanga, quand on réalisait la pièce, la sketch au Manosa, j'étais le réalisateur. La Talaki, la moni humilité à Zalaki, la moni. On est dans la pièce, on est dans le scénario, à Tessinga, et là, la zone dirigée dans le moment petit mot. Ça, pour être, ça vous senti que quand on travaille, on a gêné nous sous, quand on doit une ça là pour le moment, on a doté le médaillon, on a école l'histoire, il y a ça là-bas. Mais tout ça, sans ce mot, il y a famille des Africains d'Israël. J'ai beaucoup de choses à parler, mais comme tout ça, la temps est vérité, les ambassadeurs le coup. Je pense que Oya Sali a éduqué Batuébélé, théâtre, cinéma, art Oya Sali, la vie de Mokiba, il a changé la vie de la jeunesse congolaise. Apprendre Batuébélé, Batuébélé, mon français, l'erreur rébellée, il y a beaucoup de choses que cet homme a fait. Et je crois que ceux qui n'arrivent à vivre des résultats, je crois fermement que Bananaye a revivre encore. Merci beaucoup. Merci beaucoup, merci Tobeti Maboko. Nous pourrons derrière le temps, s'il vous plaît, aux Anna Fleur, qui n'est pas enregistré, il faut porte, comme ça, tout Bengayo. Merci. Bonjour à tous. Bonjour. Vous allez m'excuser, j'ai un petit problème avec le lingala, je préfère parler français pour me sentir un peu plus à l'aise. Je voudrais dire quelque chose. En tant qu'artiste, Roger Caputou est mort, mais cependant il n'est pas mort. Puisque nous disons, l'artiste ne meurt pas. L'artiste part en tant qu'individu, la personne, mais ses œuvres restent. Chaque fois qu'on verra ses œuvres, on le verra. C'est pourquoi nous disons l'artiste ne meurt pas. Roger nous laisse aujourd'hui, il est parti, ça nous fait mal. Ça nous fait très mal, sa disparition. Mais en tant qu'artiste de mon côté, je me dis que je suis content du travail qu'il a fait en tant qu'artiste. Il n'est pas passé inaperçu sur cette terre des humains. Roger, mon prédécesseur l'a dit, c'est un grand homme qui vient de partir. Il a fait beaucoup de choses dans son travail, dans sa carrière théâtrale. Il y a le groupe Toumao, duquel il faisait partie depuis des années. Ce groupe a commencé depuis 1983 à Lubumbashi, avec son ami de tout le temps, Edo, qui est là, depuis 1983, et Roger Caputou a rejoint le groupe en 1989. Non, en 1987, je crois, et en 1989, c'était un succès énorme. Quand nous parlons du Toumao, peut-être ici à Kin, on ne sent pas. Nous étions à Lubumbashi à l'époque. Le Toumao, c'est un grand groupe. Imaginez-vous à l'époque, si vous passez à la télévision, ce n'est pas la RTNC, hein, aux ZRT.
C'est-à-dire, si tu passes à la télévision, c'est tout le monde qui te voit. Aujourd'hui, tu peux passer sur une chaîne. Nous avons beaucoup de chaînes, chacun se trouve sur sa chaîne. Impact, Eza, Kombalouaka, Eza, Mouamouké. Mais à l'époque, il n'y avait que l'OZDRD, Office zaïrois de radio et télévision. Voilà. Donc, si tu passes à la télé, tout le monde te voit au pays. Imaginez-vous maintenant les succès qu'ils avaient au Lubumbashi. À l'époque, nous on est venu après avec Kadjombo, vous avez connu Kadjombo, Zembela. Avant que nous on commence les succès à Lubumbashi, la comédie, les Toumao étaient déjà dans les succès, nous allions les admirer. Et ils se promenaient de ville en ville, et c'était un succès énorme. Des gens qui viennent, ils payent des billets. La salle est pleine. On maintient encore des gens qui ont des billets, et ce sont des grandes stars, ceux qui connaissent Poésie, partout en Lubumbashi. Les gens partent, ils jouent pour la deuxième fois, les gens partent, un autre groupe, un autre public entre. Ils peuvent jouer comme ça 3 fois de suite. Ce sont des gens qui se faisaient de l'argent et vous imaginez les succès qu'ils avaient. Et après, c'est en 1995, je crois en 92, qu'ils ont quitté le Katanga, ils sont allés à Mbujimayi. Ils ont fait du temps là-bas, c'était en 92, je crois, et en 95, ils sont arrivés à Kinshasa. Beaucoup de gens ont connu Roger à partir d'ici de Kinshasa. Mais moi, j'ai fait le parcours depuis Lubumbashi et vous voyez que cet homme a fait des grandes choses. Quand on parle du Toumao, c'est un grand groupe. Nous avons beaucoup de respect pour le Toumao. C'est pour vous dire, mesdames et messieurs, que l'homme qui est parti, l'artiste, il a fait un grand travail. Non seulement ici à Kinshasa, mais c'est depuis Lubumbashi. Nous avons perdu quelqu'un, il nous a laissé un vide. Vous avez vu vous-même, nous faisons tous le théâtre, nous jouons les cinémas. Ils ont un style tout particulier. Ils sont allés en Côte d'Ivoire au Parlement du Rire, représenter notre pays avec Roch Bodo, Edo et Roger. Nous étions fiers de ces gens-là. Alors ce qui fait qu'aujourd'hui, Roger nous quitte, ça nous fait très mal. Mais retenez que là, il est parti. Mais ses œuvres restent. Il part, mais il est parmi nous au travers de ses œuvres. Beaucoup d'honneur et de respect à l'âme de l'illustre disparu. Merci. Merci beaucoup, merci. On court derrière le temps. Ceux qui parlent dans Bazar prêt, Bakoki Koleka. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je prends la parole avec le cœur lourd pour rendre un dernier hommage à mon père. Perdre quelqu'un qu'on aime, ce n'est pas seulement une absence, c'est un vide, un silence, une présence qui marque à chaque instant. Notre père n'était pas qu'un proche, c'était une force, une lumière, quelqu'un qui savait écouter, rire et aimer. Chaque souvenir avec lui, chaque moment partagé reste gravé en nous. Il y avait dans ses gestes et dans ses mots quelque chose de profondément vrai. Nous pleurons son absence, mais la souffrance la plus grande, c'est quand nous nous rendons compte que plus jamais il ne reviendra. Cela nous fait mal lorsque son nom est mentionné et qu'il n'est plus là. Alors voilà pourquoi je veux dire merci. Merci pour les rires, les discussions. Merci pour les silences partagés. Merci pour l'amour que tu nous as donné, pour la tendresse, pour la force que tu nous laisses. Papa, tu es parti, mais tu restes avec nous, dans nos mémoires, dans nos gestes et dans notre manière d'aimer à notre tour. Nous t'aimerons toujours, papa. Que ton âme repose en paix. Que nous manque déjà. Que la terre de nos ancêtres soit douce et légère. C'est avec un cœur rempli de pleurs que je te dis adieu, papa.
la fleur, mi commissaire, la porte, représentant de la famille, je pense qu'il est déjà là. Est-ce que oui, pour le cas, pour la monde et circonstances où il va commissaire? Le père de Roger, qui est notre frère, qui est notre humoriste, à ce qui s'est mis c'est ma famille. Mais les gens qui sont nous allons adieu à Roger. Famille, ils ont remercié nos filles. Là où ils ont travaillé, au Kabola Passe, la Bisso, et puis c'est nous merci. Vraiment, la Louba, nous, les Kabola, Roger a dit qu'il va là, il a accueilli, Michel de Zawa Papa, de Zawa Papa Moissi, le Congo Sarah va monter. Chaque fois que nous avons un problème, à hésiter de contacter les choses. Le soleil est dans la bande de la pauvre, je crois que dans la Bayouki. Dans la Bayouki, Roger est malade. Il est malade, on est dit qu'il y a une place avec la souka. C'est la place où il y a la paix. La remercier de nous, on a réunion sur le salut de la mission. Voilà, la mission a, nous sommes ensemble, on va soldat, attends, pour ailler, la mission qui va là, en tout cas, et moi, je dis que Roger Capou, Azaraki nous doit battre. Azaraki nous doit battre. Voilà, on va dire qu'il est venu. Chaque fois que Fiki les Alaka et que Bango, Baosala, la troupe dans Fiki, Tama, c'est que la famille la bouche. Vraiment, adieu, mais ils ont été à l'heure. Je vous remercie. Merci beaucoup, merci. Beaucoup. Pour la ceux qui savent bien pour bien la représentant et l'artiste, honorable Saïd, ce qu'on a vu pour le cas pour la coupée sa mort, il y a l'artiste, avant tout le carnaval dépôt, il y a Jacques de Fleur. Andeko, Naye, en tant que responsable, il y a l'artiste, Naye en tant que responsable, il y a compagnie théâtre des ingrédients, mais Naye était en tant que responsable et agent culturel d'Afrique du patrimoine, Oyo et Joaki Tata Oyo, Azuye Nakisasa Awa, Naba comédien Naba Union surtout, Ozu Motuka. Oyebi mbala mususu botambula kana mituka eboyebi ndenge bakotambula luwawa ikasongolunda kasongolunda c'est 600 km de Kinshasa na juillet na juillet baoyo mususu tokote na motuka na mabele na poussière tout tokei po topesaka kasongolunda spectacle. Ok, sérieusement, Tokobi, Toleki Kasongolunda, Toketi Namboka Rangai Nafulunda, 700 km. Toké na fanfare na bangonio surtout. Objectif na biso ezalaki topesa bato spectacle bamona différence entre spectacle ya Kinshasa na spectacle ya mboka. Petata Oyo, c'est parmi les animateurs
ya troupe wana ekeleki na kasongolunda e nayebisi bino nayoka na monoko nayebi te un seul jour papa pesa biso kashe futa biso nayoka yango te nayoka kaka na monoko ya kamarade na ye alobi papa toza na nzala na biso soki nzala ezali bato bakolia ndenge balingi parceke ezali chez ngai totamboli na ye tozongi awa jamais okoyoka réclamation tozwi mpe possibilité abi bana oyo basali mosala comme on devrait le faire topesi bango moyen oyo ezali ke bazala un peu à l'aise lelo nazoyoela eloko nini nabi la vie de l'artiste c'est la vie de militaire. La vie de l'artiste obandi awa oyebi te esika okende kosuka. La vie de l'artiste c'est je me réveille, demain je fais autre chose. Je voudrais donc rendre hommage à ce monsieur, à ce jeune homme, parce qu'il est resté toujours jeune. Bino Bozana Kanda, veillez toujours à notre satisfaction. Donc, je voudrais lui rendre hommage en tant que responsable des artistes, mais en même temps, me rendre moi-même hommage en même temps parce que Yenangai Tokutani comme de vrais amis. Je voudrais qu'aujourd'hui, où Azozwa, voyage naïe, Azokane, voyage naïe à Molaï, je voudrais que chacun de nous, soki ozalaki na eloko ya mabe vis-à-vis na ye bongisa yango soki ozalaki na eloko oyo ezali ke oswanaki ensemble, c'est le moment de dire je vous pardonne. Je voudrais lui rendre hommage aussi en tant que père de famille parce que apiki bato bato wana apiki baza na problème biso artiste tovandi awa namoni bango bango oyo okanisa eloko nini tokosala likolo ya famille wana ya mingi te mais un petit geste peut suffire. Je voudrais donc en ce moment très précis rendre gloire à Dieu aussi parce que ye moto apesaka nzela koya ye mpe moto apesaka nzela ya kokende. Aujourd'hui, tu reprends ton fils, éternel Yahweh, nous te disons merci et nous attendons notre tour au nom de Christ. Amen. Merci beaucoup, merci. Naïbi, est-ce que le témoignage est là? Ce qui témoignage est tout le qui étape, il y a un dépôt de gerbes de fleurs. Nayepa na yo papa nanga monisanga loboko na yo nayepa na yo mosantu yo monisanga loboko na yo nzamba lolo yo azosale nzamba lolo yo azosale nayipa na yo papa nanga monisanga loboko na yo nayipa na yo mosantu yo monisanga loboko na nzamba lolo yo azosale sambaka basangolue azosale salilanga yeso salilanga yeso
biso. Alléluia. Yesu azana ba moi. Tomba mana yo Jésus. Kombamba. Tirobo. Yesu na lingi na tachola Yesu. Papa na lingi na témoigner sangano na ye. Kapena tato na bonsambe na yo biso bato. Yoka bosenga na nga zambaka basa ye. Yoka shije na nga ye sangano na ye. Na ye na bapasi na nga libosa bonsambe na yo. Na ye na kosanga na nga libosa bonsambe na yo. Salela nga Yesu, Yesu. Salela nga Yesu, Yesu. Salela nga Yesu, Yesu. Salela nga Yesu, Yesu. Undela nga Yesu, Undela nga Yesu, Yesu. Undela nga Yesu, Yesu. Undela nga yo. Longisanga Yesu, Longisanga Yesu, Yesu. Longisanga Yesu, Yesu. Longisanga yo. Merci Jésus. Nalebi bia bisenga senga sanga longa. Nalebi bia pesanga kabela nga bisenga senga. Yesu mokoni ni ye, bato bakolia pe na sima na ngai. Yesu mokoni ni ye, bato bakolata pe na sima na ngai. Yesu mokoni ni ye, bato bakovanda pe na sima na ngai. Nalebi bia bisenga senga sanga longa ye. Lokota nga Yesu, Yesu. Lokota nga Yesu, Yesu. Lokota nga Jésus, kotika nga ite. Lokota nga yo yo. Tombola nga Yesu, Yesu. Tombola nga Yesu, Yesu. Tombola nga yo yo. Mesa wafako. Mesa wafako. Watitishina nsambi watenzelela. Watitishina nsambi watenzelela. Yesu, Yesu. Lesa mukatanga lesa. Lesa mukatanga lesa. Lesa mukatanga ye. Lesa mukatanga lesa. Alléluia. Chirobo. Chirobo. Soki nazoyemba opekisanga te oyebi te bisika nzambe alokotanga Unayemba buye. soki nakoma kosambela opekisanga te oyebi te bisika nzambe azwanga Unasambela buye. soki nakoma kobinabina opekisanga te oyebi te makambo nzambe asalelanga Unabina buye. nzambe nazobinela aza nzamba bosolo oyo naza koyembela Yende nzamba libela. nzambe nazoyembela aza nzamba bosolo oyo naza koteya Yende nzamba libela. lelelelele nalingi mobala oyo nalingi mobala oyo Yesu aza nzambe ayoki bosenga na nga nzambaka basa ye ayoki suje na nga ye nzamba ndonda ye nazalaka lokatere apesinga lopango natambolaka makolo lelo nakomi na motuka ngai oyoyo nazalaka kobala te lelo apesinga libala apambolinga Yesu, Yesu. Apambolinga Yesu, Yesu. Yesu apambolinga Chilobo
yesu alokotinga apesi ntina aza nzambe nalingo betya mololo bisika ezali yo nayepa na yo papa nanga monisanga loboko na yo nayepa na yo mosantu yo monisanga loboko na yo nzamba lolo yo azosale nzamba lolo azosale nayipa na yo papa nanga monisanga loboko na yo nayipa na yo mosantu yo monisanga loboko na nzamba lolo yo azosale sambaka basangolue azosale salilanga yesu yesu salilanga yesu yesu Alléluia. Yesu azana pamoja. Komba mana yo Yesu. Komba ma. Tirubu. Yesu na lingina tatola Yesu. Papa na lingina temoye sangalo na ye. Kapena tatola bonsambe na yo swanga to. Yoka bosenga nanga sambaka basaye. Yoka shishe nanga ye sangalo na ye. Naye na bapasi nanga bosabo zambe na yo naye na kozanga nanga bosabo zambe na yo salelanga yeso yeso salelanga yeso yeso salelanga yeso yeso salelanga yeso. Pas question de vous tergiverser pendant vos longs et courts séjours à Kinshasa, la capitale congolaise. En famille, couple et singleton. Le meuble EMA met à votre disposition des appartements répondant aux normes internationales. Composés chacun d'un salon VIP, de chambres à coucher, salle à manger et salle de bain, ainsi que des cuisines tout équipées. La connexion Wi-Fi en permanence. Pour les problèmes de coupures intempestives de courant électrique, un générateur disponible pour alimenter ces bijoux. Notre adresse, avenue Balinga, numéro 9, Yolocide, commune de Kalamou. Pour plus d'informations, plus 44 74 66 38 44, plus 44 75 39 90 053, plus 243 82 31 46 488. Chez Emma, c'est les conforts.